musicien ya BCBG baleka la télé non mon la télé c'est-à-dire rarement non moi je passe maison mais non moi je passe à la télé musicien maison mais yo mona ka boalote na TV naza musicien maison oteke boleke boy yo mona ka boalote la TV voilà pour mener boleke yo mona ka dade na TV ta musicien maison dade mais single wite bima ya tade titre ni okaga moi titre ni titre na robosa na mais change ozoba bwana ozokotisa bato misusu na che omonia ale fumuti bandera ozokotisa bato kan jembo wana te ebetaki wa nalobi ebetaki wa yo mona miel de son na TV so nga aleki na lobi te ye pa ndako alali babongi okoboboya bango préambile pe yoka préambile nayebisaki bino déjà préambile titre wana soko tuni moto akobule baboulon ya nini moni bachaîne za vélo akoyeba bango te na batele album ebimba une année promotion bandi lelo oyo azuli yango akebeta concert na Afrique d'ici ya préambile nandobeta tia concert na Afrique d'ici na ntongo ya imisi album nalobi yanga nandobeta tia na Afrique d'ici na ntongo avant ya kobeta ngasi betaki déjà so tuni tade de moti kilo tuni miel yebisa ne bafana na ndako wana batala na te nde eza beto lekasi na TV bango baolala baozela balia fufa monene alala pongi akoma mabundi yozomona bango na TV alandaki na bien yozomona est-ce que so botemi vraiment ta na victoire na yo batie mien bato bakoponana nalobaki susu boye so totemi kaka na main victoire bakoko bule ye aza informaticien aye koluka bacomputer nga so batali kaka tv boye babe balama bayebi ye te soki deplique aleki tv asali promotion il faut kotisa tade na miel non. Merci de nous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous dominical, chers amis internautes. Bonjour et bienvenue dans votre émission Rêve d'art qui est présentée par Kevin Preston, Sensei du fidèle ami internaute. Merci parce que vous êtes là pour partager l'émission, aimer l'émission. Merci aussi à mon staff technique, pourquoi pas Yannick Youra, Genoir, Jonathan et fidèle ami internaute. Merci encore de plus parce que vous êtes là toujours pour s'abonner encore des pistes et puis partager encore l'émission. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir de vous recevoir Mignon Abraham, l'ancien musicien de BCBG. Bonjour. Bonjour Kevin, Wes. Kitoko Magas. Bien habillé. Ah, merci. Mignon Abraham. Félicitations à la signature. Clip à Kitoko. Merci. Mais on est promotion de Bomo quelque part. À un moment donné, il y a une promotion. Il y a mon tuya. Un moment où c'est retiré. Il y a mon tuya déjà. On vous dit félicitations. On s'appelle pourquoi. À Monique, on a salé comme. On a salé comme signature et ça. Album est sur toutes les plateformes à téléchargement. Alors, dans la signature. Ils ont vendu un bébé. Tous ont vendu mon nom sauté tout ça dans notre clip. Tout ça là mon parce que tout ça peut presser dans tout album va consommer en vie mobile. Donc c'est ça. Mais signature bimé signature bougé mais signature tant que bimé tout le monde tout ta clip à coaching payante. Désolé. Na clip à il y a Ben Dabik. Clip peut être j'ai déjà yango bazone balemba ngwa na TV. Album ezala bon ezobeta ba oyo yanga. Ba o ba sepela ngana. Ba amoureux ya bonne musique. Bazo sepela nango c'est bon. Pour moi na otolo bango lo mowa. Na pressé na mutute. Na peine na concurrence na mutute. Non ça n'est carrière. Tozalaka vélo waganza lumzara album. Celui qui fait le Wakanda a un album. Tout cela a bêta sur une. Mais le Wakanda a un album. Mais album est bimi. Il y a la grande. Album n'est bima.
Je ne pense pas au les Banzelo zo rango. Autant la paix que tu clip nango rarement. On se comprend, mais nous on fait l'effort. Il y a ça la clip, il y a ça la promotion. On a peu de moyens autour de ça. Et gloire à Dieu, molo, voilà. Nicolas n'a cette année, l'eau m'a payé na payé. Pembe ne tombera jamais. La mouki, vous savez qui raquine na moto. Tu as bon place, moi, bananga les copité, on a le bipémé na payé, tu n'es pas migolo comme payé na payé, les camuna mouté. Non, c'est la pembe comme et comme université. Les akina rankinité. Moni. Les apps na haute na lobango mingi, les apps sont la vérité. Et si comme Moïne les a ma beza. Si comme Paul les a, je pense que ma ambo est bien. Pembe zara ko dénoncer le kuta. Je comprends. Parce que le kuta, sur les qui, il y a toujours un ascenseur. Vérité à un escalier plus commun. Donc, Pembe zara on a la vérité. Les athées n'ont les places, on a les gars, on peut en rater. Donc, tout ça, nous les bisous, tout est normal. Mais depuis un moment, bah sorti, qui m'ont qui connaît côté au mina Abraham, le baki boye, côté au mina Abraham, salaki boye, tout le monde soit tinanga, tout nos questions quoi deuxièmement, bah lobby à Mouana et au Kendaki, faux côté, na BCBG et simbité, yango na mina Abraham comme koluka, ko se observer na bato musu soutenir BCBG simba kité ni les simba était na BCBG observer na bato musu okendaki na mouvement BCBG omonika kuna bato babimaka te tika na luka boye po kombona mina bro metika la kaka mina bro BCBG bato babimaka te ndeni bo bato babinga ndeni et la plupart ba o razobeta lelo personnel ni komona vérité mais bon on a beta to beta bo ba concert on a beta na beta par rapport à la musique neto concert ça problème mon frère BCBG nde bimisa biso ko bimate za nde to vandi boye mise mo ba yebi ete hein ala BCBG ba yebi ete wana za ni asima mutu to wana komi nde mususu mais ko bima si ba bimisa biso si to yebanati biso to força susu te BCBG za BCBG orchestre chéri ya père na biso papa chéri mais ngana on sa carrière solo je comprends na carrière solo na ngana betaka côté YouTube okokuta plein de répétitions plein de concerts o bato bayeyanga bayaka héritiage na ba fan na ye o balingaka ye comprendre Abraham pas un fan ça déjà déjà battu mi balé je comprends et là on est simbaté na BCBG BCBG un grand orchestre bon et là on est simbaté na sens moi je fais ma carrière non salango na course na mutu tene na ota epsawa non salango pona nga vinanga pona musique na et puis pona musique na biso le rôle à toi ba congolais et à bon donc dans BCBG j'ai fait ce que je veux. Oh, Nzamba ngaki na sala. Les années que Soukaki, je continue ma vie et BCBG Peso continue toujours Nzela nango. Donc voilà. Signature depuis Bimi, concerne ça. Déjà tout petit trop. Depuis signature Bimi, tout petit trop. Village Chetema. Village Chetema tout petit deux fois. Droit d'entrée $10. Vous comprenez? Et ça, problème est anime. Problème est anime. Problème est ça. Apparemment, beaucoup courtois à Bissoti. Et ça, les journalistes est belé. Il y a Internet, il y a la télé, il y a télé, beaucoup courtois à Bissoti. Et puis, je ne pense même pas que tant que il y a rep dans notre concert. Donc moi, il y a un programme sur les téléphones, s'il vous plaît. Je pense que téléphone peut avoir moi télé. Ils ont quoi à télévision. Autant tout dans la question mon roi. Il y a bien. Il y a vraiment bien. Non, le téléphone est aidé à mouquer.
Mignon Abraham. Village Saint-Emma. Voilà. Concerne le village Saint-Emma, voilà. Je pense pas au Banyama. Voilà. Je comprends. Et puis bah image les gens à YouTube. Image nyonso biso ba artiste to salara to tchaka mon toujours na YouTube. Pour les lots ba o bazo mona ba o mona. Ba o ba o sepela ba o sepela. Les lots ba conseil comment plus ba invité ba to vraiment ba yaka vraiment que ba semi billet pour na songolo pakala izala su vraiment de to yeba te papa papa chéri ba o rason so ba beta conseil le comment ate o batunanga na bengi sibili ba tout ba sala ka invitation. Oui, ba tout ba sala depuis we na yaka to ya bien. To bandi depuis we ndoti na se mutu to sala ka invitation. Ça dit que empêcher ngaite son obeta concert nanga na salle sa ba invitation na pesa batu nanga. Son opesa pesa salle mobimbe ya concert nanga. Vous comprenez? Ça dit orchestre tout et ça la invitation. Maison mère ça la invitation. BCBG ça la invitation. Quartier latin ça la invitation. Banaoki ça la invitation Zaiko. Ceux qui ba orchestre on a minene et ça li déjà invitation et bengi ça ba ya bango et pourquoi pas biso tout ça la invitation. Lelo mina bon batuni ba comme na ba phobie. On a gamba rumba na biso ndeso to beti et simba souti bati bakomo ki mana ba fo po ba ebike kuna mo international mambo ngezokota sikona ba rumba na biso mina bom signature bi ba featuring les akati na zonga na ba rumba depuis kabimisa tembe na tembe za rumba Watanabe abimisa ki désolé rumba iti Watanabe bina fila betara afo tanga bango suzu petan yo ka banzemo ya ba confrère BCB show balongwe ko balongwa nazoya bina fila beti banzemo na beti afrobeat ta na beti signature na beti na kati wana zana si yango mo signature d'accord on a dit afro ndombolo pourquoi parce que côté moi ba beat et tout et puis beat tes années. Et ça va grosse caisse. Si en anglais, musique c'est ça beat, ça la programmation, ça a toujours na but. La musique ni ça na grosse caisse na ba caisse claire. Et ça la raté. One musique na biso nde rumba. Musique na biso nde rumba. Afrobeat ça ya bandeko o ba ba copier. Musique rumba, musique congolaise, ba seben, ba kokite, nde ba beta ki ba afrobeat wa. Ba kokate. Da ba rumba ba kokite. Ndrum, sa yo sa nani diamant na emba lonze marumba lwa banze mo fali emba. Ba kokate, mais fali pour pas beta banze mo ramon na beta. So Raymond. Ah beta banze mo na biso l'équipe bango lelo musique ezokende sous na ba CD parce que ba CD ke boka ko kabapam et comme aux musique otien na ba CD comme copie voilà otien na ba plateforme Mina Abraham asomi nzembo vewe rakuta suteka CD $1 ngaso na teki 50 centimes et ça ngani il y a problème to comme ça musique na biso na ba plateforme pour moto asomba ya solo comme ta ayoki mbongo ekoti na compte na mbongo toujours vivre mieux moi un musicien comme aso mandia de baloba mise matolo vraiment lourté bandeko o balongwe bazana BCBGT na oka banze mona bango na oka ke album à frère na biso métro etalinga te malgré que a regagné parler pour on est à parler na biso et donc à l'aise très bel album noka ki banze mo non fuji kitoko voilà banze mo jino pezara bien ko ipsa ba 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 ipsa ngate banze mo ya nani o eleki non
Donc succès na zongeli banzembo na bango banzembo na bino pour bazaki na BCBG na totanga banzembo baningi ba Vibrator awat banzembo ya ba Vibrator Patrick Beckham c'est pas succès hein banzembo ya ba Fabregas ça va bien ça va mabeta nzembo eza nzembo mususu ko sala ba millions de vues mais a peu fauchant vous comprenez et a peu fauchant et l'équipe est bouleti pour boule wana ti lelo ebetaka mani la kayo esekina ko ele lona poko ebetaka ko yebisanga te nzembo moko ya lelo o tosali lelo o batu basali lelo eleki banzembo lokola bawana banzembo lokola bamasuwa o bave na biso vie na biso akinangola bayemba basama ngwana yoka ndenge beta mais soko otiango lelo na bainternet otiango mosu na bavie ya artiste moko x wana eleki nzembo wana na bavie mais nzembo wana eleki yango ye moko na artiste wana ebike nzembo na ndenge ya nzembo ekoti bato na misisa etikala des années lelo bato bakomosa musique mpo na business bato bakomosa musique mpo bagani kogani wana eza na bavie ye bato bamona ba 1 million de vie papa na ngai 1 million de vie ya basérie wana bavie na biso ezalaki nzembo ebeti baconcert bato baye bakoti mais lelo tokosi na kosa ba CD te tokomona bakosa bavie papa na ngai nani ayebi te bavie yango okoma osoma bien sûr bavie même yo moko journaliste ozana oyebi ke bavie ekoma osoma bateka yango alors nga na kozwa lare na ngai te nasala nasomba baguitare na ngai te to bamicro ale nakende osomba bavie so batali nzembo na ngai de vie eza yanga normal so batali moto 40 millions de vie wana eza ye azwa ngo ya solo bravo azwa ngo ya lokuta bravo donc biso toa bongo likunia na moto te tozana question moko ndeko tunaki nga natala question wana kala tozongana kala pa émission papi momo bashira lobaki bamusicien mingi ya BCBG bolekaka tele te par rapport ya maison ebangaka TV to ezalaka nini nga na BCBG te donc c'est que question eza yanga te eza même sikoyo question eza ya bino mpo bolongwa na BCBG bamusicien ya BCBG balekaka tele te. Non, mon la télé, c'est-à-dire rarement. Non. Moi je passe maison mais. Non. Moi je passe à la télé. Musicien maison mais yo mon a boaloté na TV. Non ça musicien maison mais. Tu sais que boaloté boali. Yo mon a boaloté la TV. Voilà pour mener boaloté. Yo mon a tadé na TV. Ta musicien maison. Tadé. Mais single auto bima tadé. Titre ni. Titre ni. Titre na robosa na me chanter ça wana ozokobana ozokotisa bato misusu na je omonia ale fumuti bandera ozokotisa bato nzembo wana te ebetaki wana Mignon Abraham bozokotisa bato misusu omoni na vandi oya kobimisa bapembe nalobi ebetaki wana yo mona miel de son na TV so nga aleki na lobi te ye par ndako alali babongi okoboboya bango préambile pe nayebisaki bino déjà préambile titre wana soko otuni moto akobule baboulon ya nini moni bachaîne ya vélo akoyeba yango te toyebi biso na bino bapromotion bandi bapromotion wana batele album ebimba une année promotion bandi lelo oyo azuli yango akebeta concert en Afrique d'ici ya préambile na ndobeta cha concert en Afrique d'ici na tongo ya imisa album na lobi nga ndobeta cha na Afrique d'ici na tongo avant ya robeta na beta déjà so beta ki na tana ya bimisa ka album te yango na beta ki te mais préambile ebeta ko muto abimisi nanu te abeti na o ya fois zila bimisa nani fale ko tsaka ba confusion wana te maison mère eza orchestre ya munene BCBG eza orchestre ya munene mais na kati ya maison mère na BCBG eza na ba soldat oyo ba représentaka maison mère
Je comprends. Et ça, c'est ce qui déplique à l'équipe va faire des promotions. Il faut que tu s'attardes dans miel. Non? Eh papa. Ngai. Au moninga. So tu ni tade. Des mots qui tu ni miel. Ne pas faire un anda quoi batala na te des abeto le kasu na TV bango ba olala ba ozela ba lia fufa munene ala la pongi ya koma mabundi comprends même nous on travaille nous là on travaille papa moi je travaille bango ba travailler moi tu travailles là-bas bon va travailler moi tu travailles là-bas non mais c'est pas les gars TV non bien et ça non même na maison mère on y a ça mon là-bas on a TV ba ka moi yo ça mon on a TV alanda ke kota glodi abi est-ce que so bote mi vraiment ta na victoire na yo batie mien batu ba ko pona na lobaki susu boye soto temi ka na même victoire ba koko boule ye az informaticien aye ko luka ba computer nga so batali ka TV boye ba balama nduliste ba yete faut ba rappeler mutu artiste musicien mboka to ni makia yemba bien na lobby artiste na respectera mingi mais ça na ba point fort moko boy ba après ko lobate comprendre hein tant que bozo ça makelele na maison mère kuna koto watanabe koto ba tout si ba beta bango ba déplique ba kenda ba héritier ba Fabregas ba Robin. Awa toza tata te mama te papa chéri te venga mate bunda na ndenge na yo zo mona ba revolver zo beta double revolver beta kate wana beta kate wana za ba mythe ba kotsa double revolver mieux de son papa beta ke bominani faye beta wato to vanda wato zo ka ba rumanete so banzema baninga no musuzo zo yoka ya yo so la beti nzembo bien wana maison mais to ya te ya yemoko to e bien mote ay yemo kam ta yo kanguna ba masala e la mouvement même album na ngai batu ba yebi amu pirate batu ba yo ka lettre J batu ba yo ka coaching payant album na nga vous comprenez batu ba yo ka ba nzembo nous comme si bon ba adversaire na yo na comme si adversaire na répondre yo na répondre bi ba musicien na yelo ka ndambo so na na telo liste awa rolela baleka wapi atolinga pembe na pembe kayo na lobite afuta liste na lobi baleka ka wapi atolinga baleka wapi babeta wapi baleka ka te babeta te baba ni so va bimisa il y a 1000 télé d'abord les pama na télé mais pour aller kagit tant ponta de lance l'équipe na liste na lobi bon et aboy nous mona mutu mususu ko se motiver à laver na parler à embango ko répondre na busoba revolver to qui même émission ezalate gilet par balle gilet par balle ngande ba tekindo ki ba so minganga ngai jamais mais ça mais à munduki BCBG skozani mais ça misia wera ngana misia JB mais ça mais munduki mais ça munduki nani na ba papa munduki nani atutu ba bimiona ba sobete yo motangi ba Fabregas otangi ba Robin na lobby boy otangi ba nani o ba ningi sa pe moka ko na moni ba question ba noela ngaka na muntu aboto na maluba na mnoko azati comprendre mon frère BCBG depuis banda tilelo et msara équipe va venir na biso ba Gilles Guinness na biso ba Dino ba Abraham merci ko boza fidélité les carabino trop kasi on a zoya BCBG na zoya biso ngwana BCBG mais hommes ebele to ba olongwa longo ntema moto ba mise ba olongwa longo po mutema moto so longwa tant ekoki comprendre ya bango te koka kite on a so miso ba sala ba 2 mois na maison mère miso ba sala ba
baton moke na maison mère parce que ça qui pressé. Vous comment ça l'a pressé. Même nous on a fait, moi j'ai fait 17 ans papa dans BCB. Vous comprenez? Dans le moment où on a 17 ans, les musiciens sont kota kende. Parce que yo za posa tobima yo boti obimisi ozana toloba 20 musiciens. Wana poso bimisa 40 musiciens na nzela ndele. So maison mère. Surtout bando tangela bino ba musiciens. Ah. Babino ma musicien. Maison mère. Venez me so babine no message, venez me so Serge Mabiala. Adjani. Hein? J3. Tekadio Band. On entend un chanteur, hein? On entend un animateur, t'es posé Léona Bic, ton bazar. Tolongo kuna toyena bouton la première génération na tang na hôtel ko ba génération na hôtel ba musicien niveau bazaye belé ba bouton maison mère elle reste matadieu maison mère bobo ça na bino oui oh elle reste maison mère fani pe baté belé na maison mère plus ba oyo nyonso ba côté ba bima la liste est exhaustive. Comprendre hein? Nyonso tende ba betaka. Ba betaka baza ba betate baza pe. Mais et ngo baté ba ona banzembo betité ba faux musicien. Sondeti ya nani betité place wana na ngana comprendre. Mais na lobi ngwa wati. Mais na lobi ngwa wati. On est aux rankings à battre. Dans la ranking, on a plus de vitesse. Non. Héritier de vitesse, de plus que vitesse, fabrication vitesse. Nani. Vitesse, le boga. Moni le boga. Mon mission na olinga le boga mikolo. Cappuccino LBG. Rambodé. Artiste ayebi mambo sala. Neti ba propos na mama oloba pona yetali etaba ga artiste oloba. Et koki pe ko aider mutu. Asala boulot bien a évoluer. Voilà quoi. Neti le boga. L'album ni Afrobeat. Bonne chance. Bonne chance à LBG. Pour comprendre démarche dans la place ça. Eza ko ina mutu te eza que batu balongole loko wana. Po mutu na mutu ana ndenge na beta musique na ye. Okota mama ba bese na ba maison na kamona. Cappuccino, bonne chance. Oyoki, aba. Na album ne boom. Kana mingi to zobi. Oyoki. Mais préambile, t'as des motiki. Babuna basala loko mon maya bando sala promotion. À sa promotion, Tamsunze Momo ya bien oui bandit. Tamsunze Momo ya bien ça et ça la bien ils ont ma bête. Mais quand même la promotion au Taliban nous aime monnaie quand même ça va. Asa artiste. Asa artiste. Nana ko se pena na nzemo. Na pena na banzemo mais na banzemo musu Tamsu mutu so se pena ngote. Le niveau va finir sur Thompson internet. Il y a ma SOB, vous comprenez? Mais les mots à propos de la parole tenue, des sons jeunes talents. La qualité mieux des sons. Pour la bénissa de Mboka. Ah, bénissa, ouais. Il y a beaucoup de manettes dans la maison. Bon, Abraham, on va vous maner dans la maison. Parce que n'est pas maison mère aïe ma bonne la maison mère. Si tu mon la maison mère même yo journaliste oui ba ngote. Yo mais Abraham vi code moral chanter te na koye mango. Te code moral c'est bon. Na lobby. Na nga chanter te na koye bon mais yo ko yebi nzemo la maison mère. Na lobby mon frère. Et ça m'a bête nzemo wana. Batunde ba yebi titre te. Mais zape ma bête. Après maison mère.
Après maison mère. Nzembo ezala bien mais titre quand après maison mère. Bon Nzembo on est betaki. Toi kangot. Non c'est là qui me témoigne avec mon frère. Nzembo on est betaki. Après maison mère. Après maison mère. Nzembo nini asalo elegi wana. Komi atana pembeni wana. Ezata. Yo mo boye bi ezala ngote mais on ko telega. Oh yoga Mina Abraham. Amour pirate. Besinga bolingwa pirate romo. Côté kuna zo pesa original. Nenge midele bapimela bisongo comme Wadendo. Tu vois vraiment. Batikela biso. Félicitations na Nzembo na yo kongo. Omona sisi ko station bi imaole. Imaole. Wana vraiment na voix na yo na Nzembo, Uta mabeti photo lo baka o to mona. C'est bon. Merci ko. Muto asali boyi. Sali Nzembo o batu ba sepe na ngona yo nde kolobi, c'est bon. Donc il faut y miele les kaka po ya uta ki maison mère. Faut les carrières, ça y a dit ça y a danger boulot, danger po a uta maison mère. Maison mère est un grand mouvement na web ça o. BCBG est un grand mouvement. Ça dit muto afani na musicien mo avana na bina dama. Comprendre hein? Bossana papa chéri. Ça dit na yebi makambu na salara. Ça dit batu bako ya ko démystifier raté pour ko mabundi komi ventre. Comprendre pembe roya. Oh. Pembe wana nene. Oyo roya. Pembe yango na pembe vérité. Ouais, et puis Sikoti l'avocat du barreau. Pembe roya, pembe c'est la vérité. Makamtu na loba na ko ça c'est la vérité. Et à qui fanatisme maintenant sur tous les artistes au wana ba miel de son ba tade de montikile ba bon musicien mboka. Comprendre hein? Ba ça ba faux musicien ta. Ba œuvre au ba sala ki na maison mère na o fo ba sala na momoko nanu ba ko ba matisi ba kazi wana te za pembe. Eza pembe. Mina Abraham. Son rôle lo banini pona bango. Lo banini. Bas ba bosser ne ba tutu ba bosser. Ba travailler ba yo kapé ba Nzembo nga ba code ba mot pirate ba lettre jiba ko banzela. Ba rozo apé moi les sons vite fait. Ne laissez pas Mina Abraham. Menga ba zotanga na TV avant ba ya pe musique. Ba rozo les sons te mabeka. Yo pe comment otala bango musique to zara bon po yo ba otala batu mususu. On a tali yo tala ngata yo bandi au koti na bia ye ya koti marambango. Bravo ye nga talonde. Na lobi histoire, on ne change pas l'histoire. Mina Abraham. Lele va conseiller la poto ba komo boya. Comme on y va conseiller. Tant que et comme la paye, Mina Abraham, tout le monde vient Mina Abraham na Paris. Oh, Bercy. Naso na te concert na Obeta. Oh, yo invité naso na te concert na Obeta na nyonga mutu te. Boba o. Yo ga na oliambo wa mutu moko boye. Ngala liaki mbo. Nga liambo wa zobo ya wana kofi et simbiti yo na complète. Ba compte à rendre na bango na ba combattant ngata. Héritier pe simbati compte à rendre. Non. Eza mona maya zwa kineka be. Mais soka te concerne à ba solo la Robeta. Vous comprenez? À Robeta na e. Nous on n'a pas de problème et puis le musicien n'a pas un problème avec mutuma obeto so combattant. Toi na nyonga combattant te combattant pas na nyonga ngate. Biso tout toi ba congolais. Comprenez? Guerre ezalaka kuna place que na mundu ki basimisi biso te. Mais biso ne tous artistes tous pour véhiculer message à bien. Vous comprenez? Je pense que musique faut beta parce que ba tout ba sa musana bango ba congolais muto ke ne biro sa musana. Combattant le belo te muto ke ne mission de service na France. Asali pas zongi. Et pourquoi pas la musique? Parce que la musique culture tanga mi musicien. Problème na. Ngai problème na ngeza na yibisaka bandeko. Ba arranger pour culture na biso ne kufu. Pour ça toyo kana to bet musique ici là na Congo ici là nango bar pezala c'est boîte pezala. Congolais à solo.
même au hasard na poto avec les combattants c'est bar ils boîte ils au craquette parce que na kata ba boîte ba bar wana ba kaka musique na biso bande on a biso ba beta musique na poto na ba concert et beta ma chaque jour à tout au monde baba na ba pe ba congolais ba ngo kasi ba beta te pour guerre na Congo basi na bana ba omba oliani alors so batiki bande kona ba beti ezala bien so ba privé biso bana na biso ba o ba congolais ba o bana posa batanga na mbongo wa musala na biso so batangi te eza faute nani faute ba congolais pe kaka alors totika ko bomana to sungana voilà mina ba question sur toi ya pembe ya pembango no wa quelque part pembe lo ezala ki pété to ko mo chité TV zangonga question suka mi amour c'est quoi ah oui Pida Star c'est un chansonnier c'est un gars que je respecte et aussi Kota tia bina mi balé bossa na nzembo ça démarche la kindenge ouais kinana yaki pa muninga ouais yaki pa muninga d'abord Pida Star a pas wa mwanda arwa mwanda nazana elle loté maintenant on a ema nzembo net akoma banzembo tonga pe na koma nzembo na sepela pe na manzembo na nde na oyemba nzembo na ye turo nzembo toyembi ya ye toyembi une très belle chanson nzembo wana vraiment voilà bavoix na bino esali bien bato ntango baoyoka basepela e bacomprendre ke batade baza bamama na bambriere tade de motiki le kamoko oya maison na biso baza bambriere na bamien de son oh surtout tade mama na mbriere tu comprends le terre de motiki le tade yango fayeka bave na biso bawera bazala ntango oyoka boya koti studio momoni faute nalobaki faute eza ya vie ya noel nyama vie ntango alembi azwi ka afuli me atali te problème akofula kotala te oyo nde bomiji nde embouteillage bawaza baembouteillage na nule afula tala te faute pe ya brigade faute pe ya brigade mwana maye ya noel nyama afula tala te moni makambo sikoyo ekomosala biloko pe mo bafulaki wana brigade na kati te aya asali basukse na ye faute ndeko na biso brigade alobi ya noel nyama afula tala te siko vie siko tema atala te afuli biloko apema misusu etoboka bafuli me mopepe ezobima yango oke na pneu na yo na kwado otie mopepe na mopepe ezobimi alors maison mère ezosenga bamusicien lokola bawatanabe ozo comprendre badeplique mpo maniance bamaestro fabo barobino munibu papa chic robino bato bakoma konte animateur te nga nazoloba makakona kuna te oloba succès nga nakota kuna te nga loba bamusicien ya maison mère tadi pas un musicien maison mère soko olingo tia ye wapi musicien maison mère ya minabo yo yebi tade te de motikile nzembo ayemeli ales fumuti hymne national hymne national Angola préambile mien de son nalobi hymne national Angola nga na oyeba ondenge déjà hymne national ya mboka na biso mpo moto akanga ngo eza pasi parceke yo osasu ya yo moko ebisanga debu congolais oyo kaka mpo moto akanga eza pasi zwa mikro na yo tambusaka oyo debu congolais c'est chaud parceke oyo debu congolais kutu nani tosilisi kokanga yango bien te parceke yo vandi oyo sasu hymne national ya yo moko propre donc oya posa bato bakanga yango makambo nga mutu nalobi te tokomoshite mona bato baatala biso tv ngonga
Gaïe. Devezangunga, Vataboy, bien descend. Ah! Qui va t'aider quand tu as studio Pama. Tant qu'on a bimi yindi, succès sur ces zones. Ah donc, yo mon dit, yo mon colundimi qui avait un succès. Ah oh, un succès né. Oh bah bah, tu as tout fani bois et bitade. C'est quand on a succès. T'as des mots qui. Si tu as aidé à vous allez un succès à pas masser la neige. Ah, mais non, Bram. Même temps tu olé quand on banzela. Lito yo kade. Yangona utoko lo bana début émission na promotion. Ndeko na ngam de so mo sa promotion mabeka. Ebeta wapi? Ah, ebeta wapi? Soki ebeta wapi? Lo bana yo no yo kangote. Isa sa yango eza munene papa. Baba na sena nga bareza na konya bareza. So na vania na ka yo wapi naza indisponible besikuna e mona tebe na ikabo kwa nini amu pirate beta beso na kebo na oka ngo beta nga na oleka na kana yoka banzembo na ngezo beta beta e ba on toyoka te tolo baka ke toyoki toni mananko ce qu'il faut boya na mundu ki bonni biso na nko ikola ba bandi promotion e oyoka na ezalaka ezalaka ko souffrir na affaire moboye les lolobi pe simma na ezalaka un mot de la fête au Chili. Un mot de la fin, tu vas continuer à consommer l'album Nabiso, signature d'accord. Et puis, tout le mercredi, tu en as répétition dans Zima, na commune à Kim, na Wangata. Tous les vendredis, après avoir un concert à Kim Marché. Tous les dimanches, tu as un Wakanda. Donc, on a profité de saluer section musique Mobimba. Donc, section musique Mobimba. Pour nous bosser en batute et puis les symboles tu n'avais pas tenu qui peut bling bling Dodi Kaipa Darcy Kinkani Maître Pesikote Damon Jogo et puis sans oublier Aaron Koi ici Bamote Giga ici Bamote na Pemoyi dit la reine de chez elle sans oublier Nathalie Babia Maman na Owen Mignon Mupini Yamira Mupini ya Dandi Kapila Vena Ngali no Mupangi Dada sans oublier la Mbunza de Paris et puis Papi Sapo chef de ville na Pesi Sumbote na Daf Kaipa na Batutu Balingana le boss Levin wa Lukunga fils sans oublier le boss français Spinda voilà dans les Amoulay voilà merci fidèle ami on c'est comme le soka ya émission na biso le nom pour ça boire à battre ici na lembi pour makamo na auto mona awa isalinga na passe pour ça la rabe fort na lobi na mutute na koti pele kama mutute lelo pour na boire à battre désolé fidèle internaute partager l'émission aimer l'émission n'oublie pas cloche de cliquer sur la cloche quand moi je dis big bye on les voit.